Wazo kata moni fali na. Si le roi supertige. Après ça il y a ça là avant hier. Après va comme ça. Après après ça va dire toi c'est quoi donc il va kenn ka bon. OK biloko ya bombele batu. Il fallait qu'il abete ngo abinisi pe mon ama il faut mon amona abinisi ke moi film. On est place des chanteurs basangani. Faut sentir que bateau mi balé baza ba icône. Icône par rapport à olatate, par rapport à voix. Faut sentir un moment ba ko kite ko improviser. Ba ko kipe ko marumba moko bango mi balé. Et ba ko Non improviser qui c'est quoi ba improviser que le moment ça nous. C'est quoi mais c'est quoi allez ba on bengo c'est quoi wala ete luketu. Eh matete ba ki basila. C'est de la pulga. Eh, pas tous les danses. Et bon nazo bine la ngo. Wazo na ndangi bona concert na. Na DJ Sarena. Oh, film ba bosani. Akomika ka. Na kanga sere bona ba Mike. Et puis nazo bine la on est mutauti qui se panga ba ko na ma ya moto ah. Azo pukula yo. Bima na komo na donc yes. Concert wazo quoi. Eh bandeliti suka ba to retenir. Ndenge fallait za wana. A retenir anniversaire. Kabalo. Mais toujours mona papa. Toujours ça le problème. Wazé quoi? Oui. Na aigle. Même podium. Conseil bandé suka na esili na ngoko ba tu retenir le côté. Ah retenir anniversaire à Aiglet. Film za match té. To ba mingi na ba stade de Martyrs. On se la place oyo. Ba tu balati ba patron ba ye ba fena rata salle ba ozela. Peut-être surprise moko ya Fally Ipupa. Na wazi ko ba manze momoko ba bombela ibiso. C'est ça. Et to zo on te bien hein? Même de C7 ba mi ba. O ve wazi wa na momento to na DC7 on ela nzemo na. Ela type na. Hein? Ve on a bossé manze mono so ye ma mo ya mo bina manze mo makasi koleka na ye bon pour Fally vraiment. Ata kuto basala avec bon ngota. Au début on musique à maison ba wela ba micro ba wela ba basi ba wela makambo ebele hein ba wela ba basi ba wela ba prêtre ba wela makambo wala na wenge na wela musique à maison mais histoire vraie ba banada wela makambo na kala ba wela ba momi ba wela ba prêtre moi ça wa botana oyo wa sala ça bon voilà ama wela musique bani lelo depuis on a sepé la bongo pour fabriquer ces lelo à cause il s'appelle débat au monsieur comment héritier na fabriquer ba kota ba nani ba village ba fingi héritier kota ba spiritus ba fingi fabriquer et si la l'idée wana te bana bango mibale qui est musicien na za orchestre za organisation na la sali makambo et c'est que d'ici batu et ko za kuto loko mo be cette discussion na bango pour lobby nango ah yo ko finga lisu ye te po ya la kisio ke aza plus que yo et ko yebana les trois donc ba beta batika polémique ba benda batu matoyi ya la on est loko ko changer wana te biso to mona ba maison mere kende beta matiti mais maison mere za bandani. Donc on a eu ba beta poto ye banani aza jeune na za talent aussi sa discussion yango bon balé ba bomanaka les problèmes on utaka ne se utaka na musique to ye banani aza danger na bango balé les jours wana voilà so que ça que na makambo susu to ye bango pe journée wana donc mutu ne soit se préparer ah bon c'est bon malgré que héritier na commune na sombi palais malgré que héritier na commune na zu diplôme mais nga na salaka déjà ce qu'on fona la sa force que o eza mabele na nga makambo ezalaka banda kala biso toyebaka wenge eza na force mais so eke kobeta na lemba mozo comprendre que fait na biso Gilles Kota série wana moto a danger wera na jibe babeta fara moko oyo bafani na bango bazalaki na barando te bakananaka te tokolakisa yo toya le jour wana kotala concert ya fara na fikini jibe abeta normal wera beta normal bafani baswana te. Mais avant concert, il y a héritier. Na Fabregas, batu babandi da ko swana, batu bakomi da ko senga na bitumba. Carlos Caballo, au moins on est. Et c'est un concert faut battre quand on beta. Non musique na bo musique des églises là. Ba c'est yana kuno le daga muke, na ni se kuno le ko makasi. To daga na Kinshasa yebi. Masolo Balabala, merci beaucoup, amis fidèles internautes, merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission Abino, Bolingarami, on est sur www.idéologie TV.
David Wembe, Masolo, Yabalabala, comme Dab, Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sakabino, Nabet, actualité, et c'est pas ça que vraiment, Namboka, Oyo, Masola Balabala, Tozana, Adrissa, les sénateurs, Tofana Nabisona Balabala, Tozana, Carlos Caballo, Nandinga Balabala, Carlos Caballo, Boitard. Boitard, David Wembe. On appelle sur la téléspectateur, on a vu son mot, surtout. Ba partenaire tous na bango ba patron ya mboka ouais patron à moi on a raté patron ba cabaration wa ibsa batu patron ba likonga le formateur de boss patron ba gotier tout ba patron ba chiki na pulga na mboka ba patron na tanga ba patron biso ta no mboka ba patron na life pende bato ba patron ba kabela ba mong mais on tanga ba patron pour la paix parce que l'autre on va dans musique et on ninga to ma télé peut ça la bien surtout tout mais quand peut mettre les points sur les i ça vient ba polémique na ba débat oyo ça la que nous na biso peut-être ils ont retour voilà ouais avis sur les sénateurs Boitard. Ouais, David Wembe, Massoule. Motabiente, commando. C'est un commando, Moutafo, donc. Comment on a baillé, comment on a bien un mauvais garçon. Cassez-vous ta panne. Ah ouais. Donc, l'autre option, on a balabala. Talala, le lot, donc, on dit, j'ai écrit film, mon star a mené les nasima. La caméra, on a réalisation, pèse à la maboko na. J'ai clip. Donc, on a battu à Saki. Oh, Gina Moussounia, ça biso lo va na moni vrai Asaki. Le patron Gauthier Touba le biket à Moussouni. Et puis il y a Balasiaga. Donc il ça puis moi on a billet Air France donc il m'a trop donc tout ça pendant les lois toujours solo. Et Michel Lelo est d'abord patrociné et pas Gauthier Touba la Pulga. Bino besoin nyonso yesu kwa couronne na mboka. Donc couronne Angola. Papa succès donc pendant lelo aza patrocinador ya Masolo Balabala na émission ya lelo. Carlos Caballo était que journaliste était que mutu oyo alandelaka pinda makamba musique. To fandi be par rapport à actualité toujours na héritier Watanabe moi que tout na ezatro na frère na ye Fabregas. Donc héritier Watanabe bazo tutana na Fabregas et comment on tutana bango et comme tina niveau ba komi ko wela ba place ko beta place ni ba wela ko beta matete donc na commune commune matete Fabregas na héritier ba wela ngo selo omunyo ndenge nini voilà de ma part na ndenge na ngai tant que journaliste analyseur donc voilà et pas na ngai retourner ngate parce que na kati ya wenge musique à maison mère place nini oyo Fabregas a formation place nini oyo héritier a formation déjà banda ko bendana ya confrontation za la banda kala depuis wenge musique à maison ba wela la ba micro ba wela la basi ba wela la makambo ebele ba wela la basi ba wela la prêtre ba wela la makambo voilà na wenge musique à maison mère histoire vraie babanada wela ba bona kala ba wela ba momi ba wela ba prêtre moi ça oya botana oyo sala ça bon donc voilà ama wela musique bandi lelo depuis soyu dotali beto zonga besima akamo ya ba pick and et banda depuis ba fena biso ba rochero depuis ba fena biso ba ntesa dalia depuis ba fena biso ba bela donc ils ont mo boza nouveauté na musique na biso et kendara bongo voilà parce que sotobi to ça la musique mo communale comme mabe être ba rumba to ba rumba matete to ba rumba congolaise donc na kata Congo to ça na ba commune oyo eza ebele na kati ya Congo tona ba province de belé donc non to ça la musique mo ya baluba Fabregas oke beta na mboka baluba te jamais OK mojima ya beta voilà eza fierté ya rumba ya to ba rumba na biso les place eza ka te que to sola pona matete pona lemba pekate c'est normal lelo vis-à-vis à contrat oyo artiste azu héritier Watanabe to Fabregas c'est normal héritier so azu contrat na ye beta na matete eza terre ya Fabregas te on se comprend donc voilà pour te faire voir que na kati ya matete wana ezaka la mission moko te la Fabregas te na kati ya matete wana café Mazali mais oui waze quoi na kati ya matete wana waze kwa Zali na kati ya matete kama Mazali na kati ya matete wana ba bele ba servo ba puji bazawana bele na be bana plateau bazawana soki tolobi lelo batu ba réclamer selon héritier nenge peut-être a violé territoire c'est que ba iboto faut battre le revendiquer pour matete égal à Fabiste. Oui, logique. Voilà. Parce que c'est la musique. Tout sur la selon capacité crânienne. C'est ça. Voilà, de ma part, si vous mettez les points sur les vis-à-vis à ce point, maintenant on va que Fabregas pour attirer espace à bêta.
approuvé batuke non mateto bayebelaka ye mona classe mateto bayebelaka ka tele mana couloir Maroc mateto bayebelaka ke tokena na kaela kofungola fo na kaela mutadi kando voilà mateto bayebelaka ko approuvé bango ke ye par na trône ya matete donc e ba mona rumba muto aza la fierté ya musique muto apesi biso couleur a bien oyo lelo ça la fierté na bano ba na simona biso za Fabregas na matete on a produit biso mo boy alors faut prouver héritier que malgré so beta na matete mais on a muto aza roi ya matete o donc bana matete Carlos pardon oza ba pour mo loba na ozo lo bela maleme avant na pesa maloba pas du sénateur donc olingi bana matete malgré héritier ko beta mais il faut na matete ba yeba que muto na monopole wana ote momo roi. On a le boy. Regarde c'est là na sa descend na bana matete. Regarde c'est là ya qui temps aux formation et pas Fali. À part Fali et pas Dakumuda, à part Dakumuda qui n'a pas eu musique à maison mère. Oui, à ici, elle a apprendre la musique, elle a ça implique c'est pas naïf. Elle ça était là, nous dans mon matete, c'est une seule somme dans la quartier, faut l'ingata beta non. On s'en comprend. Donc premièrement c'est ça. Et puis deuxièmement, Fabregas soit prouvé bisoké azarwa matete, la musique na bitumate. La musique na bitumate et puis na kata matete ka wana ami c'est mo roteka o ba ba ebiki Fabregas c'est mo ramdala les seuls uniques qui dans la matete non. Au soir ba bi le lobe non ba misa matete ba revendiquer et ça Fabregas c'est pour le monde appelle Robin et nani Ibrator a revendiquer pour le monde appelle bato ba c'est belé ba na matete ba misa ba belé. On se comprend. Donc on a point wana pas prouver biso musicalement pe sa biso o eza rumba. Pas prouver biso la robeta de 18h peut-être à 5h. On se comprend. Voilà, na ba capacité de comprendre que non te ba tchaki faire mais Fabregas a betaki et ça quand tu place nzemo ko qualité o salaire de mi-temps o salaire bo. C'est ça. Maintenant ndenge te o tina ba mettre ba betana te. Donc voilà, musique eza bongo et banda les autres. Mona we en son na jibe pena ba betwa faire na ba fois. On se comprend. Ils ont bongo beto. Mona wote que non ba tafiki na koto ba bunda te. Cause la musique les deux à rendez-vous parce que l'état ça va héritier watana be bakende bato ba linga Fabregas o ba les epela na ye bakende ko savourer la bonne musique voilà Adis le sénateur comment on a par rapport à concert à Oya Matete héritier abeta Matete Fabregas parti abeta Matete mais les autres bima comme si randongo et comme même mabe bazolo ba héritier azoya un esprit ya ko beta Matete pour approuver les Fabrice que yende aza danger selon yo mona ngene et wembe ngana part na ngaso na koloba bango mibale baza bano yo biso tozu de 0 to komisi lelo baza lelo o après avant we rason to tikala koyoka héritier na Fabregas na orchestre monte bayemba yo découvrir héritier na Fabregas na kati ya maison mère ti lelo ba carrière na bango baza lelo soki ngana kolobe kozaka pona kopesa conseil le problème eza to bunda na musique lelo ngana koloba Fabregas musique ou appelle ça bateau bakasepela nango wana azana osir nango liboso voilà abenda na nule musu bateau bazolo matoi pona nini ezobima lokola alingi abanga concert na fara ne lelo bato côté musu ba déclarer héritier pasomba déjà le pango na matete tant mutasombi le pango na commune na seka comme na commune wana héritier akende ko sala diplôme na azongi diplôme na école na matete siko po ezala bien ela saka mutazo banga mututé o ezande elobi kabalo ninga utola sa ba force à conseil tant lobi na tongo ezotana critique banda batala kelem su mérite ninga ka yo beta mais tala makambo salami Fabrice le gars héritier na plein Fabrice a yemba ke héritier le gars qui pas ça la différence wana po ya bitumba ya na sens te pourtant on lobi que ça fait matete ba comment on fait les deux ka c'est pas comment on matete pas somba le tongo ya lo wa biso misusu nga na botami na lemba na ye na koli na kasabu. Vous comprenez? Ce qui est le peu, na so to somba kindeti lupangu na lemba. Lelo so na minazo ngale baba na lemba ba yibisa ngate ko te okoma dana kasafu bute. Ezaka déjà siko na kolela dona musique ndeto za wana. Yoko pekisa ka lisusu te ko héritier. Yoko beta kuna te po Fabregas azala ka kuna no ngako na sepeli bongo. Ole msu ba place senti ba force. Po mo balebe nete ezo kenda ka pena mingi bien ti. Eza kutunde occasion bala kisa polo bito ba o abenga ka muninga jeune talent, o abenga ka muninga boto parce que lobi nango na tongo qui est jeune talent, nana beti bien, nana salibo. On te rend nga ba sala yango wana. Donc pour yo ba beta, poto yo ba nana za jeune talent, nana za vieux talent. Aussi li sa discussion yango bon balé ba bomanaka.
les problèmes on est au c'est où tu as la musique tu voyez banana ça danger na bango mibale les jours Voilà. So que ça que na makambo susu tu voyez bango pe journée wana donc mutu ne soit se préparer ah bon c'est bon malgré que héritier na commune na sombi palais malgré que héritier na commune na zu diplôme mais nga na salaka déjà ce qu'on fond la sa force que o eza mabele na nga makambo ezalaka banda kala biso to yebaka wenge eza na force mais so eke ko beta na lemba mozo comprendre que fait na biso Gilles Kwata série wana moto a danger momona ke wenge na force mais Gilles Kwata ningisi bango oyaza déjà mukonza mabele nga kuna osepela bongo po fabrika lelo akosilisa pe débat ole monsieur comment héritier na fabrika ba kota ba nani ba villageois ba fingi héritier koto ba spiritas ba fingi fabrika et si la lede wana pe bana bango mibale qui est musicien na na zone orchestre eza na organisation na na sali makambo esepelisi bato ekoza kutelo ko moko be po si sa discussion ba po lobby nango yo ko finga lisu yete po ya la kisio ke aza plus que yo ekoye bana les trois donc babeta batika polémique babenda bato matoyi yala on eloko ko changer wana te biso to mona ba maison mère kende beta matete mais maison mère eza ya bandani to mona ba quartier la tête to mona ba BCBG to e ko beta na kata matete za nango commune donc eza na tant le barré culture donc culture ezalaka on a mboka te donc culture to défendre partout donc ba commune wana eza na kata culture donc fabricas abenda bato wana matoyi et ça la te ko le quoi fabricas ça so banga donc fabricas azape maestro na musique mais azwata ya kobenda bato wana matoyi alobaka no botika ngana la sa force na ma kobeta héritier yango aussi sa kombo na kati de le quoi ya ebeta to se prouver kaka bato misusu mo bazolo bakotola misusu balanda na bango influence umbongo mais comme elle toujours wana pe bayeti to bala ki sana ba force journal to ba nani aza matete una na beti musique bien c'est tout c'est la place que ezala OK una toke pas mutako kende pas o biso toko boya kaka mabe ya bitumba o biso toko boya kaka journée wana bato bazoka babiloka batebunga ezala po ngana yebi matete za na bana na babana omona kotongilima mutakota te beaucoup ezala msusu soweto koto bazala soki nano koto bazala soki nano toyebi matete ndenge tambola o ka toko senga sécurité ezala be musique ebeta lobi na tongo totala keno bana ngwa matete babeti po héritier ba komona matete so mo le pango bana ngwa matete babeti me moko a gagné totala ba guerre karama pana wazi quoi et comme appelé ya maman na foma pena koto ko katsa koto zonga koto mais biso posa na biso journée wana ele kaya pe loko le koma journée matete feta pour matete feta sur le 1er janvier ouais on m'a fêté le 2 janvier totalasko le 3 ba ko beta lisolo ya nani mingi et merci beaucoup à toi boss les petits nzambe ya visa ata yu na famille na bino ba local yo ata na famille na bino obeta mama na yo mama na lobaka yo okendaka poto te zwa dossier na yo yaka nango kaka chez les petits wapena bondimela ngai ata na minute nde baobeta lisolo ke o agendamento eza te lukaka boss les petits na ndenge balabala na ndenge balabala sikoyo mutu na yo banayo azotala yo sikoyo azotala yo sikoyo makambo olobela na mtoko osilikelo bani aye ta na ndenge balabala donc parce le petit kota masolo ya balabala ekosala bien na philosophie ya kobeta na matete na ndenge afara soki tokende exemple ya wera na jibe babeta fara moko oyo bafani na bango bazalaki na barando te bakananaka te tokolakisa yo toya le jour wana kotala concert ya fara na fikin jibe abeta normal wera abeta normal bafani baswana te mais avant concert ya héritier na Fabregas bato babandi da koswana bato bakomi da kosenga na bitumba Carlos Cabalo omoni yango ndeni et c'est un concert fo bato batika ngo beta non musique na bo musique des églises là parce que yana kulele daga muke na musique kulele ko makasi to daga na Kinshasa yebi musique des églises mais musique na marque on a donc j'espère que bato ba yana boya pour babundate boya bina machette boya na bonne musique voilà ça le problème. Vous comprenez? Il y a des fêtes, des babengi, la confrontation. Et ça fête, et ça journée, oyo, et marquera bateau, play, patron, tout ça, voilà. De l'autre côté,
héritier à la fanatique na kana kata matete wana Fabregas fana fanatique kata matete wana déjà biso soto bito sala analyse to débat oyo sala c'est plus mieux to sala les trois voilà tout le monde a force na bango héritier na Fabregas voilà et ba peut-être c'est belé to lobela ndula ya wase quoi donc to que moi la to tika bango benda ba beta la bango adi sa to tika bango ba beta mais loko tuni kabalo so ngana ko répondre bango na ko loba boye omoni série wana David omoni concert ebeti Yahweh a un concert de 22h à l'Obiti, 14h je crois. 16h. 16h, hein? Concert le plus long du monde. Mais si vous avez Batmouna n'a pas le concert, l'État. Batmouna n'a pas le papa chéri. Mais si vous avez Atambouma Yalibangate et Bambami, vous savez comment on a trouvé que les fans ont un affrontement. Vous comprenez? Batouba Kabola concert, on est avec l'État. Et puis l'État Kabola pour na désordre était l'État Kabola concert wana pour na ngonga atani mais mutakoya kokufa deli bato mateki podium lobi na 19h si lelo 16h bazobeta kaka et on me faut pas beta masasi ba panza bato vous comprenez mais lelo to komi ko banga pona nini bato bakomi na esprit moko eza sous kito côté la musique oui tozotala ka makambo boya okoza la peine à raison mais lo ngana ko senga il faut bango mibale ba signer ba papier lokola balingi ba beta fara fara. Au cas de locaux, pour baser la bande texte nango. Pour bon ben ça là on a ba ba ke ekozala na ba blessé na kati, ekozala makambo belé, ekozala pe na ba toko fabe. Le tango bazolinga eloko wana e sala ma haute tension nango déjà eza bien dit. Il faut gouvernement signer bon ba papier. Ce qui problème, tu dis que c'est héritier na Fabregas. Pour ma tété, oko changer comportement ma tété. Oko changer nyonso ya ma tété. Le comportement de ma maître. Éviter pour un bon peu na mona matete. Fana di boye Carlos Cabalo, to moni wase quoi. Voilà. Aside par tous les moyens a beti concert na ye kaka na Adidas Arena. Voilà. Selon yo mbilinga e batu balobi eza appris ya Fally Ipupa nde mutu esali wase quoi abeta concert wana. Selon yo Carlos Cabalo voilà donc de ma part nous faut éclaircir opinion batu bayeba moni kala ndeto zanga na ba JPS production ndeto zanga ba producteur minene kala batu bazara souti la production ma production ekufa on comprend ma production za souti batu ne ba comprendre idéologie ya Fally ya yenango on comprend ozana voix na yo ozana qualité ozana orchestre ozana batu na yo hein ozana batu yo bazana facilité. Et c'est là tous on boss les petits bateau ba cause de la visa délégation à 100 personnes. Ce que chambo on a eu. Ils ont tout maman falité, la maman reçu n'était producteur à sauter. So na tunyo question mo de mission ya minga mais na production ya waze quoi. Producteur zana. Ay banité. Nous on bon. Producteur banité. Voilà beauté tout baté, ya kenega yi. Et le producteur azate. Donc cela veut dire que la mission na biso lelo to CP là, ba ocha ba salle, ba ocha ba date, ba obeta. Mais sauf que bateau bazo ya ndule bazo retenir le côté. Hein? Bazo retenir le côté. La concert a wase bazo retenir ni nota la vidéo retenir ni. Concert a wase quoi? E bandeliti suka bato retenir. Ndenge fallait ça diwana. Ba retenir anniversaire. Bon yo ebiti. Kabalo. Mais toujours ba tozo mona papa. Tozo mona. Ça le problème. Wase quoi? Oui. Na aigle même podium conseil bandete suka na esili nango ko ba ba retenir le côté ba retenir anniversaire à aigle oui bité sur la mais film de Tamagi non chaque fois on a musique na biso les noms culture na biso to son asima tala événement tout o ni sala ba kofi ba sala ba na biso ba table ba beta tala prestation ba tester tala prestation ba tester tala prestation ba na so ba rochiro J'attends talango au salis que analyse ya concert wana au suivant na concert fa na so wazi ba beta hilo on comprend ba to ba 1000 personnes ba ko na posa ya sac mais to kende to zonga to na posa ya to couleur na bicho za rumba on comprend film eza match te to ba mingi na ba stade de martyrs on se la place oyo ba to ba la ti ba patron ba ye ba fa na rata salle ba ozela peut-être surprise moko ya Fally Ipupa na wazi ko ba manze momoko ba bombela biso c'est ça. Et tous on te dit ben de C7 ba mi baye o ve waze wana zo momento to na DC7 on ela nzemona ela type na hein
Viens on a bossé manze mon so yemba mo beyer mo bina manze mo makasi koleka na yebo ko fali mais vraiment ata ku tomba ça avec bon temps. On se comprend. Donc le musique na biso les autres en place mais ça bon les petits ko ko les selo retena non Carlos Caballone. C'est trop fort. Les interventions yo, c'est un peu ce exemple moi. To so ngisima. To tcheka nzembo to tcheka événement ya vina biso mo rochero taboulet. À côté ya bandi ko beta concert. Oui. Abeti plus de 6 chansons yemoko. Oui. On se comprend. Abeti ba Mazé, abeti ba Silikani, abeti ba Jibebeke, abeti ba Mongali, abeti ba Mokolo na Kokufa. On se comprend. Abeti na faire ba 6 chansons yemoko. Après d'inviter na yo mata. On se comprend. Voilà. Et la musique na biso est sur place et comme ko sala moi ndambo ya fort ya ozonga. Alors, la musique na salle libano dans la salle européenne wana, on va différentes cultures yaka. Oui. On se comprend, différents pays yaka. On se comprend yaka na ninga Kinshasa na bakip tout ça. Ya faut pas que nelo mo bo. La faut que na danse mo bo. Faut que na nzembo mo bo la mettre batika na ngo banini. Voilà, c'est ça. Oh, le biso to linga yango wana. Donc là ba fali bo sala be fort wana ba faire bo sala yango. Mais le but est que ba danger ko le ga ba VOT. Mais ba VIP à part aux ala ba vie, mais ba tala pe sima. On se comprend, ba copier eux bien on va faire bo sala. Ba copier bien on va venir sur ba barambo ba sala malgré lelo banda tia signé na ndako ko sala so événement makasi ya vito wote mais ba copier ne fisco sala ba kala wana. On se comprend. Voilà. Addition le sénateur. Comment na wase kwa na Fally Ipupa Aigle podium moko selon yo na Adidas Arena omoni ngo ndeni. Premièrement on a félicité vieux pour les encourager. Oya zate loko ko bomaya ndimaka. Donc azalina na inane no yebele te ka otosana mpiaka na stade. Il fera fan na zo repos mais na complète vie asali sur le sino mususu. Si ko moni mpiaka so ezola na mufiko. Ba tona sous musique au beta te ba ko tala ka mpiaka. OK ba to ko kene bi ba tele bi ba ko rebi ki ba bloka ba Michael Jackson wana. Vous comprenez? On a dit Sabino banda ba concert ezongi na poto concert no ebetité concert ko beta le 15 février oyo le roi de la forêt ko pesa ka crédit. Musique na ebetité banda concert. Banda ba concert ebeta na poto no concert ebeta miti. Bazo ya ba sepelisa ba bima kana bana poto wasombe ba lambe ko ba poussière ba bimisongo ba la. Siko lelo ne ba to ba ko comprendre que le 15 février le concert ko beta. On a félicité la vie on a po akanisi l'air mususu batuna biso kala ba Jos Diena ba banani ba mboyo akanisi ba veda ngagile samba akanisi mo batebele akanisi batu lokola ba nani namona isu ndeko Suzuki akendaki ndeko Suzuki wa kana poto wa reconnaissance wala sala ki ngamwa bien ozo comprendre reconnaissance na sala ngamwa bien ndenge a memi batu wana mais il fallait ki oui c'est ngaka yango vieux wana eloka na kolo bakota kenda ko simba kisa courage ameka mo muteko doze ko wana courage e comme na vieux ezo sa susu tipo c'est quoi omonele ko mutse senga ko mutasali mpia kama pesi bino loko moko boya bien na podium ozo comprendre batu bayaki pena bayoki ba Nathalie Kasongo bayoki pena ndenge batu bayelaki po memaki déjà bato ba sepelisa batu mo kilanga libama oka Jos Diena ma biloko bato memaki bagile samba ayema ba vocal lokola ba ayema vocal lokola mela nini okutu nini vocal okutu kimi ngai ozo comprendre amemi ba bon chanteur ba défenda ye ba yemba il fallait ki mingi pena asa ila ne ko yemba ko ba Jos Diena na ba toyoka bango kala ba zena posala bango ba gile samba voilà ndeko ya Suzuki wana ozo comprendre on no solo ba pesa ki biso les problème te ndeko na ayaki passa l'anniversaire et là salaki oye oyambi pe o présenter gâteau bon apesi ba tumbote tout le monde appelle ba concert mais pas pesa ka ba toma micro mo yembi ka likoli kola kati mais comme il misato le roi vieux mo sa baisser comme si concert comme le rôle ya mususu parce que quand c'est rebesaki na concert na yo moko c'est pour netikaka ba pesi mo makambo do ye côté na mo na onde ba nzembo ne simité do soki ba yemili mo nzembo wana kuna ndeti ba ko cha mo concert ça bosse tous les danses omika bossani et bon nazo bine nango wasika na ndaki bona concert na ye na Adidas Arena oh fimba bossani akomika ka na kanga sebe bona ba Michael et puis nazo bine na onde mta otiki sepanga ba ko na ma ya moto azo pukula yo bien mal comme là donc yeso akino baninga mais bien courage donc qui ça courage ano simba continuer nango kaka tout au signata areno amunene poto moni ke yo zo banga lisusu te mais comment na tozaka na balabala tozaka na bapage tolanyala na babiloko wana nyonso komona bato baloba bato mibale basangani na Adidas Arena mesimbi te
basali mpiaka bomoni maloba bongo ndenge nini. Bon, selon moi, excusez-moi, sur la carte, tu dépends de l'intervention là, on est place des chanteurs basangani. Faut te sentir que bateau mi balé baza ba icône par rapport à la tête, par rapport à voix. Faut te sentir un moment ba ko ki peut improviser. Ba ko ki peut ko marumba moko bango mi balé. Et ba ko peut improviser qui waze quoi ba improviser que le monde waze quoi allez ga mo bengo waze quoi wala ete luketu matete ba ikibasila bala parce que la puluga c'est le petit salaire pardon donc na bisoga donc comment na waze quoi na Fally Ipupa selon Kabalo ba produire eloko o eza spécialité. Non, va produire le repos, tout on est en musique. Copie les gens à la musique, déjà spectacle les gens à la musique. Oui. Pour le va produire le hôtel, c'est un peu louche, voilà. Donc, ça le Yaya et l'autre sali elini. Tanga Monica Alekaye a perdre oyoye. A préparer qui? Parce que quand Moni Fally na sur le roi supertige. Avant ça les oyo ya sala avant hier. Après faire comme ça. Après apeso ba jetu waze quoi donc yeba keneka bon. OK biloko ya bomele batu. Il fallait qu'il abeta ngo abinisi pe mwana mai po ya mwana abinisi ke mo film. Mais fallait qu'il mingi. Tala, ou bien ba vient biso ba yoka bango mo kala. Pour faire raison ngai déjà betaki. Hérita betaki, Fally pa betaki. Kana fabrikas pa betaki. Obi ka ba vient biso na ndenga ba France wana mutali bosa zongeza waze quoi. Oui. Vous comprenez? Moni gesto asala ki ya kocha lona ya wera ba bimisaki conception ya wera ya concert à les 15 nani. Voilà. Et ça il a bien mais ce qu'on faut sentir que ndeto sepele à tozo c'est la sousou les rois de la forêt. Malgré tout reconnaître ne connaît pas combien en février. Mais loko ko ko sala apesa biso o bat bazela ki na waze quoi. Vous comprenez? Pas apesa biso o bat bazela ki na bazela ya ngoti. Pour moi, j'ai raison que bana matete baza muke na côté c'est bana matete mbaton di sasa. Musique eza pona bana matete on toujours baka en musique eza batu nyonso basangani bandali limete kasa bubu matonge bango nyonso baki ko soutenir ndeko po. Yango moni musique ya lelo tozo bake e baby. La musique ya lelo comme ndetso ke na kati wana même susu ba golo bazala kité ba spiritas bazala kité pona nini. Ba guerre tozo na ngo lelo. Non, Fally annonçaki déjà Fally pas ça appel kaka pona ba wario alobaki to fêter kuna. Voilà. Kasite entre le but moi je pense que baton ba benga ki bango baton d'ici ça la moitié. Ça se fait que boya to fêter kasite. Donc c'est que bozana bino pe bilete mon ko sara ba. Hein? Oyoki. C'est que bozana bilete mon ko sara ba. Pour ça benga ki batu ba ya. Sale wana ya 40000 bobe tonda bongo ya 8000. So be que ba ya ndenge pe na bazala ka c'est que ça la na fagé ça déborder. Des musiciens, des icônes mboka. Basangani. On paye banaki. Ya lo wa wera nenga obeta na babi ke jiba boya. Papa ba sécurité na fo baza bato ba uta formation na nini na ba Chine na ba Corée. Ko bato musu ba ko tindi gamno na porte sana ba kokota. Papa yo sang sabato. Carlos Kabalo. Oh. Que faisait ngonga le bani ngolo bana bato nyonso balandi biso na balabala. Non, il y a deuxième fois déjà les gens balabala donc maintenant on peut ça va abonner na biso, pour s'abonner encore massivement, abonner na ngai déjà on a vu Cap News déjà donc ni naza VK pour s'abonner massivement donc ces derniers temps to ça moi analyser ça là. Et le deuxième mois patron bateau yo on a facilité que Chine, visa, poto partout par-ci par-là donc déjà l'homme crédible de la ville hein donc le boss les habillé à banda otina batu depuis l'époque contemporaine c'est film à so bien na yeso atini yo ozalo bien na facilité oso mana yo atina masana ya Nick Jolie ya congolaise akembi tatinda ki donc voilà batu ba belé mais na nenga musique totika musique ebe totika polémique ça eloroté et kala bitu mezaki ba œuvre oui voilà et ba son d'œuvre vous comprendre ya on aime tika la batu ba tika la robeta histoire Fabrice lelo ba lo baté Fabrice abunda raté Fabrice asala nzela ya musique Fabrice amema musique morbo Fabrice asala lelo morbo oyo ezalaka te voilà moi lelo kester azate maintenant tanga ye lelo héritier binze moment boye et bimi na couleur mo ya Victoria c'est grâce à kester parce que a trasaka chemin vous mon chemin lelo etikali lelo esali biso bien et ça identité mo lelo atana Côte d'Ivoire atana Brazzaville
eza na couleur moya Victoria lelo so muta beti ba ke moto yo alani lina Kester et lelo héritier wa Tanabe so héritier ozi Fabregas ba sala biso nini ba tika na bato ba ya simani voilà le balanga do batika ma polémique au bunda musique eza pona bitumba te nous allons œuvre na bino et ça la biso bien déjà on peut ça partenaire na mbote donc déjà on peut ça Nico Kai le formateur de Boss Mbote on peut ça Weston et Chief nous les bijoutiers qui se respectent depuis la ville de Loi na Mbote on peut ça Chiquito Aigle le patron donc voilà ko kabeli comment on les nyonso ah ouais ko sanga les ko kabona donc on peut ça côté tout bas nous avons reconnaissant nous respecter arabi soit na Mbote abi si tu la de nos autres donne même ton sourire oui oui atega patron faut charisme te faut solarme fils na batu bien est-ce que on a pas ça bon on était même Mbote à pamba et ça la fait bien on a pesi bongo batalo na tout Mbote Paulo de Santos fait marabi so bien on a pesi Mbote belé donc voilà ici là tous en Kinshasa donc déjà on s'est raffaire à Sambi aux Alawana pour le biga biso za cheval biso za la tête misera na ngola ba micro limité donc ici là tous en Kinwana donc biga na ninga boulot on se la ba tout ba ya nous les aider aux ala pe wana qui kota Fabregas tous image TV côté image donc déjà et ça la plaisir pour la question na biso donc tout tombe là on ka pas de choix voilà Adi Jare Fenader moi le ba na ba tout ba la na balabala ouais donc là on a ko ba ça ba tout événement za moko to ba ki le 15 février Arena Grande na kata Paris wana ça bino ke batu na ba sepeli te ba ba sepela nde sikoyo le roi de la forêt bengisi bino bozo mona système makambo zo sala mana esala mateto yaki na batu to kena bango na vestiaire ba basali physique pendant une semaine bazo saka physique bazo saka pompage deuxième ezalaki le roi de la forêt azu bango tout ba matina ba vélo ba keta mola kisa so mona ba vélo troisième desko to kena bango na ba forêt ya kati kuna esika na ba lion ba lekaka na ba ngando to kena bango vite botambola mona mo ba nyama mwana tiro wana esala ka mwa bien bo pe maman mpepa makasa troisième desko to komola kisa bango siko da nzela au bientôt tozo zalana na Paris donc to profiter ko pesa mbote babi bazolo bakasaki asaki na asaki ya zaka ngola ona moni balansiaga musuni pas gote tout ba non le force de langa on insère au chango bazo ba asaki ya musuni mais tozo mona musuni te lone na moni plan musuni gote tout ba papa succès papa couronne bamote na bazaka bongo na JR sa majesté donc il atana musika dollar pour tout dollar pour tout de konanga ya kasa kubwa donc sans oublier Chiquito Aigle abi nanga lelo naza ko sepela donc Chiquito Aigle ba tumingi c'est puis faut respecter ba icône na biso mboka na yeba kité mais lelo na moni pe boss les petits babi kwenda photo ka mutakokisi da foyer na kati ya poto donc bato atinda so to tangi na koza bena mboka mozu pe na muna ko mo bato ya tinda Orléans donc Orléans moi buta ko le besa te ba mbote na ye sans oublier boss Simon Rambo na kati ya nzazi muta komisi mabela nzazi tapi donc lelo diamant na kati ya nzazi ko maloko ndunda grâce à boss Simon Rambo babi aliaka dollar elala te soko elali poli donc il faut babwaka quoi donc na moni bongo Nico Kai formateur de boss mutasombi de parler na poto sa matata donc na Belgique asomi moko asomi pe na Portugal bambote na place aux alliés donc double boss double patron papi mavinga babi aza patron ya bana ya yolo patron souci ya ba boss ya mboka o papi mavinga bazalaka bongo na Adolphe Ntimba na kati ya Ordezo vela ngamoko Pichu Nzembo sans oublier boss Kelvis Nkoyi donc wana toko bossa na raté bossa ne pété ndeko na biso ki to travel ya Patrick Mbondo kuna esika bato bazokende poto na facilité bazaka bongo na Igor Kayala grand jogo na kati ya mboka mpona kosikisa namoni kaka FCC Mobimba na pesi mbote na Paulo dos Santos guerrier les guerrier vanda mboka bazaka bongo na Kofi Matadi il repéré boss Bobo Manel na kati ya Soyo boss Bobo Manel ouais mutazana 24 expérience na kati ya Kwanda babaki David Wemba yokaki fois benga yo bosolola bazalaka bongo na GBK Bokundu la patrona de Bouende na kati ya Soyo mutamema Bouende na kati ya Soyo tibika la patrona Bokundu babi mwaso atelemisa ba patron mulongo pona kosukisa Jay Griff babi star na kati ya mboka mais loko kana lingilake mingi basi balandaki malingane basi bambote na place ozali donc topesi planka da banda le 21 batu ouverture akolo mboka bato balingaka kolia kitoko ndenge lelo boss le petit azolia osanti benaka moto azotafuna malembe eza te kote mosusu moto azotafuna mbange ekomi lokola moto azotafuna awa na kati ya plaka na banda babile 21 à partir ya 12h baporte efungwami oya komona Belgique na kati ya Afrique
bato bakolia donc salaka réservation na yo balobi mais ça nango 30 000 bapesi yo 30 000 mokolia biloko nyonso basalaka awa kana 30 000 na moto moko okolia o nini soki hamburger soki babengaka soki bakomona bino ngola tobosana bambota bato tolela bino fort et puis bosabone toujours na masolo ya balabala po yango moto atikala page moko na kati ya ngola po bayoka yo po message ekomela bato il faut koleka na masolo ya balabala ya wili pese nef mundele mbape na kati ya Real na mikili bambote na yo. Merci beaucoup à toi, Boss les Petits, tu as assisté le lot. Ah, donc, et ça lui bien. Et ça lui bien, il sont là, Boss les Petits, yo kana, papa. Ma belle, c'est quoi les années? Ce qu'on écoute, il y a Boss les Petits. On a le bâté na bombi. On a fait un aussi. Donc, c'est tout par la pouga. Merci beaucoup à toi, Laton Louis Lambo. Laton, Mukomoko, Bengango, Takama Makasi, Masola Balabala, Fontena, Nango, ah, Laton, Zorane, Badola, les arrêtés na poche. Lorsqu'on coûte na balabala, ah, l'autre no bicate. Mouana, le salaire, le bicate. Si tu te comptes Masola Balabala, il va non, mais chauffeur conscient. Azala bon on a goté tout bala pour le gars. Donc, ça, le gars conscient. Donc, c'est gars appelé conscient. Merci beaucoup à toi, Gif Touba, tonton Gom. Les gars, il y a un mot pas vraiment, ça pas tout le monde. Ah, pourquoi tu m'as fait la balabala, vous allez décider, ma soeur, maman, elle est à la boule. Nous, on va normal, vous allez la balabala, vous allez le bas, donc. Le 21, Bissonio son appel à Dabanda, 10e Maramuto Bani, Jetliff, Kota Masola Balabala. On attend avec vous. Ciao, 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 ciao.